Coucou, salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. De nos côtés aussi, ça va par la grâce de Dieu. Bon début de la semaine. Et que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous fait du bien. Merci beaucoup d'abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Alors, si je n'aime pas aller au bande konangai et ça la soni et ça la passe. En tout cas, ceux qui bozo salango ka pona ba view, en tout cas bo sala mabe makasi bande onanga ba concert nanga. Bozo sala mabe makasi bandeko. Biso surtout na communauté toza na posa kimia ekota. Kimia ekota na likambo oyo ezopesa pasi na mitema ya bato entre bandeko na biso baser na biso mibale ba comédienne na biso mibale ndeko Sila na ndeko Belvi. En tout cas ba papa wa mikolo wana so tolobi ke ba opesa bango conseil te tokosi ba papa ngani ba opesa bango ba conseil mais bango moko na oyeba te eza soni ndi mutu esala bango bamona ke koto bamona ki bango koto bazali ko finga bafinga ki koto boy bafinga koto boy bamona bango lisusu ensemble ekosopa bango na yebi te so soni te esala bango ndeko soni eza malamu te na vie yo osa likambo te po sepelisa bato mais osa likambo po sepelisa Nzamba lola a vraiment ekomo ke mabe ekomi ko ke mabe makasi bandeko nanga ekomi kokene mabe makasi tina mosala Nzambe atelema na chair oyo ezali présence ya Nzambe aloba me boyoki kaka te bosala ta ndenge jibe na wera bazalaki kosala ko bafanatiki bapotana na bango me bango mibale na kuzu basolola na bango wera obi jibe c'est mon frère jibe obi wera c'est mon frère bosala ta bongo ni bandeko boliko nango sko ndenge jibe na wera bazonga na bango est-ce que maison mère ekufi non est-ce que jibe wenge BCBG ekufi non mto zo évoluer na entreprise na nde na mais kimia kaka nde ekota bandeko est-ce que ba femme ya jibe na ba femme ya wera o bazaka ko potana est-ce que ki bokabwani wana séparation wana chile les ala kaka non ba comprendre que c'est la famille mon famille bota na bakuku lo nizo zanga bino en tout cas bandeko lo repousser ngana fungola caméra na tongwa lelo bandeko ngana lingara tangu na yeko analyser na tchepe les problèmes en question mutakala ya Papa Lombe en cours de téléchargement. Dignité à Papa Lombe en cours de téléchargement. Nini Sila nde mutu a pesaki comment on sonne Mireille a pesaki oaza mamu international a pesaki mamu oaza kana Afrique du Sud wana matière ke azana mitakala ya Papa Lombe soki Papa Lombe sakani arubi misango oh mams yela so matière mams oh ata bino moko bandeko nanga tina niveau oyo bomona te ke eke mabe ata ko ba makaka bat ba respect yango eke mabe makasi tina niveau oyo eke ne mabe eloni ezangi ka loka moto ezopela Sila na Belvi bo salela ki mokolo bokanga na température oyo nanu bokangi yango nanu bino boka tala nde Kofi akanga température na bato bazaye ko attaquer mwana ye tala faire ndakanga température na bato bazaki ko attaquer na dossier ya Davina tala kimia ndenge kota na mona pe Davina sala vidéo alobi bandeko botika ngana papa na ngai y a pas de problème toza bien liko na ngona micho Davina akiti Kishasa kuna pona soutenir concert à tata na Fobo luka ka kimia bomoni pe nyoso pe mutalo baka Sila nene azongisa ki asala ki c'est pas bon eza kitoko te bandeko mozomona basila wana aza ko encaisser o nga lobi olale olamki tension ekiti ba meme na hôpital we cadavre c'est pas bon bandeko boluka kimia bolukaka kimia po esala kaka bien bandeko Sila alobi problème eza na micho yo
balobi sila apesaka mamu matière sila yebisaki mamu aza na mutakala ya pape lombe soka pape lombe kaka soka pape lombe asakani soka pape lombe asakani mutakala na eza en cours de téléchargement ekobima na YouTube. En tout cas bande au Congo le beau respectera batu ko le respectera batu sila obimisa mutakala na ndeni elombe sila obimisa mutakala na ndeni siko swenga na ebisho ke makambo wana nde na loba ngo euta na ndaku nomo oloba neti nini elombe oza avoka yo kokosela mutu makambo te yo ko incriminer mutu te ta leo to dimanche le 18 juin 2023 swenga mamu na solara sila nzamba punir nga mais soki nga swana sila te elombe makala moto ezongelo po yo ke loba te ke sila muta ebisi mamu makambo wana elombe non ça ne te ressemble pas yo omela pe mobali mbondo te bapapa botika osimbisa bana baboule d'ambiance botika et en réalité la vérité à communauté humaine. Et je parle beaucoup plus de ma communauté. Ma président, ma sakanana, ma danseuse, comme ça, on obligé de plaisir. Ma président, ma groupe théâtral, ma sakanana, ma actrice, comme ça, on obligé de plaisir. Ma chroniqueur, car pour filmer, car ailleurs, comme ça, le PC espace mon caméra, il faut aller kanatatami. Elombe, si la obimisa mutakala na ndeni. Siko swenga na ebisho ke makambo wana nde na loba ngo euta na ndaku nomo oloba neti nini elombe oza avoka yo kokosela mutu makambo te yo ko incriminer mutu te ta leo to dimanche le 18 juin 2023 swenga mamu na solara sila nzamba punir nga mais soki nga swana sila te elombe makala moto ezongelo po yo ke loba te ke sila muta ebisi mamu makambo wana elombe non ça ne te ressemble pas yo omela pe mobali mbondo te bapapa botika osimbisa bana baboule d'ambiance botika et en réalité la vérité à communauté humaine. Et je parle beaucoup plus de ma communauté. Ma président, ma sakanana, ma danseuse, comme ça, on obligé de plaisir. Ma président, ma groupe théâtral, ma sakanana, ma actrice, comme ça, on obligé de plaisir. Ma chroniqueur, car pour filmer, car ailleurs, comme ça, le PC espace mon caméra, il faut aller kanatatami. Elombe, si la obimisa. Sikonde zana. Lokola mamu ao défendre sila yango pape lombe na koloba bongo comme mamu ao défendre pe komi mutu na mutu na ye mamu elle défend sila ba propos oya bimisaki ya makambu ya dignité ya pape lombe bon pape lombe alobi c'est que sila mutu azoyebisa ye ba makambu bino pe ata pe oyo défendre actrice na yo mutu olingaka meza quand même na ba réserve ukoya ko bimisa ben sanité te kolakela pape elombe te komi lakela pete ke makala moto likolo elombe makala moto na mutu na yo non siko yo makambo wana yo zwi yango wapi kasi bon comme eza sila te mutu ayebisaki ya koloba na elombe eza nango sila te eza mambweni po elombe kasi alongola makanisi na mutu na ye ke mutu oyo azo défendre sila makambo alobaki eza nango sila te eza mutu X na kati ya groupe comme ça suspension bapesi sila na groupe simba bapesa ngo mutu wana siko yo pe so bombi mutu ango omonte ke oluki pe ka eke ezongi siko tango pe ozo ya pe pape elombe c'est un responsable aza quand même un cadre aza quand même na caractère social moko élevé na kati ya communauté na biso na kati ya mboka na biso Congo tango sikozo ya elombe sila okeno pesa nga ba mitakala na onga na sola na sila te est-ce que lombe yango aza muninga no non est-ce que lombe yango aza lekino non est-ce que elombe yango alakisa yo pe mukadi na ye non quand même balangage wana nyonso to wana tango ye elombe yango aoyoka ngo uzomona te ka mona ka ba maka ba respect o ezowuta nde boy
to lukaka kimia bandeko. Parce que yozo défendre si là, ceux qui papier l'ont bien ciblé si là, parce que yozo défendre si là, c'est possible parce que ah makambo moi so azoloba c'est que si là mtape c'est so pesa si là, tu sais que wuji na ngamba bato si là, c'est normal parce que yozo défendre si là. Pour ya koloba makambo si là bien, faut ka bato si là ndeba pesa yango. Ya lokola na pesa exemple ya Saratola. Tangu bitumba ya baby neta ebimi na mombele kuna na kwa mutu na babokilone. Saratola zaki na ba matière complet. Azobele la bana mombele boyela nga matière ya kokoka matière bozo pesa nga eza e complet. Suko soki kimi ekota kite na dossier ya B. Parce que kimi se coach nango, Dieu merci. So kimi ekota kite na dossier ya B. Suko bana mombele balinge ba ya na matière na epa Saratola ya kokoka. Suko ya B alinga alobani. Est-ce que za bana kasavu bunde bat bapesi matière wana? Non. Ah, matière au Saratola zolo bezaka bana mombele bat bapeso. Donc yabe alinga ki a accusé directement bana mombele batu bapesi matière na ye et pas Saratola zandenga mona pape lombe. Tango yoza ko attaquer batu pona sila. Badi na yo yo obimisi ya impolitesse ya ba manque ba respect pona elombe olobani ah c'est que le quoi azo défendre sila c'est que sila mtu azo pesa ba belema wana po ai milienga c'est normal ko tia makala moto na mtu elombe te ko mi tia pe makala moto na mtu na yote c'est normal papa elombe a réfléchir ka bongo c'est normal siko na part na yo étant qu'intellectuel soki eza sila te osolana sila te lobaka si ke mutu teli na groupe simba mutu ayebisa ngai ke si la azana ba video ba photo to ba video ya mitakala ya papier lombe suko yo so bombi mutu wana o mo ateke o chiki ba ranking mo be na kata mitema ok oyo communauté zo luka oyo basala nzambe bazo luka o mikolo ya théâtre bazo luka kinya ekota entre des enfants oyo entre ba sœur na biso mibale oyo kimia ekota metango koto ezo yaka eye ezo na moni kutu bato balobela belle vie na moni esika bazo sala makambo so ndeni te mingi nde bazo défendre ba pièce théâtrale na bango ba nouveau film na bango mais bato balobela sila boza pena makasi o bozo finga o bozo papa o bozo finga mikolo wana. C'est normal balobaka ke no po bakatela bon ba vidéo so bakatela batali o alobela belle vie tale lobeli na ndenga zo lobela o ko to alobela na alobela sila tale lobeli na ndenga zo lobela bino pe bo changer et ça leleli na bino bo changer ça leleli na bino po esala ka bien bino esaleleli na bino ezoyaka mafinga ba personnalité bato siko bato wana o baza humilié wana ba lobani sila mutatinda bino po bino bo défendre sila même bosolana sila te même eza sila te ba lobaka bazo défendre au nom de qui de sila bon po kini ekota pourquoi sila azana makasi te ya koboma moto oyo lokwa sila azokoka ko pekisa bato batika ko finga bato te c'est que sila za d'accord nde bazo finga ba enena ye en tout cas makambo bandeko eza pasi pe mawa nzamba sunga penza asunga po kimiaka ekota bobota ka ba courage bo salika elo monde ndenge belvi asali na Irsil c'est ça o bat ba luka po na sila na belvi yango wana c'est ça bon so pe to bi boza même scène tant maman liva benga bino bi kenda na bino na bozala pe même scène non. Si vous jouez à la même scène, non, vous avez une belle vie ici, là. Vous jouez à la même scène, maman bino eza makasi, pardon, mbadi penza wa mbadi. Bon, en passant, un taxi à papier lombe en cours de téléchargement, et puis c'est tout. Voilà. Oui, la biso kato mona, est-ce qu'ils ont un biki, ils ont un crayon, puis ils ont un marqueur, puis ils ont un ndenge. Bon, biso to ana problème. Biswangani, tu as un problème. Embadi mama, embadi. Voilà. Merci beaucoup. Je m'arrête là. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci. Bisous, bye.